Mbote, Abari, Betwabu, Kiambote Kieno, bonjour, hello, bon dia, poninite, ni hao, nabino, balandi ya rubrique masolo ya vie. Baebanso bozwaka biso tango nyonso na nzela internet na YouTube masolo ya vie oye ko apporter un plus na bandako na bino na ba foyer na bino na vie quotidienne na vie sociale ya biso baindo ya biso baitozo vivre na kati ya mokili masolo ya vie eye lisusu epai na bino bandako na bino mokoma lelo na numero ya sika nde tango nyonso tolobaka tobetaki lisolo uti koleka ya papa André na maman Philomène bandeko belé babengi bandeko belé balobi papa André a na chance na ye moi na maman Philomène a na chance na ye bien que alelaki pour papa monaki nulité na ye ma a na chance pour ba koma kité na esiko tango so balingaki ba koma baza na chance na bango tomoni molimo maman Philomène et tambolaki mukolango na chambre. Et c'est là que papa André a sentir tenanzoto nae pour ça coucher na fille wana wazala ki bongo mwana nae ponezali moi break ya di solo na biso utaki koleka utobetela ki bino topesi mbote bongo na nengo envovi esika za na France ponini te na couple ba fudisoni koko ba fille de longona ne wananga ngayeyo mbote na bino kuna bozali na France masolo ya vie ya lelo ememeli biso lisolo elenge mobali na kombo ya Jean azalaki moteki na Grand Marché na zando monene ana Kinshasa bayo bayebi zando na biso kuna na commune ya Kinshasa Jean azalaki koteka ba cartable ba cahier babiloko kaka mingi ya rentrée scolaire bic balate ba crayon a débrouiller ka vie na ebongo malembe azalaki pe na moi petit chéri na ye babandaki ne ko vivre bien Jean tekaka na ye ndeti boye tozokende na rentrée scolaire Jean vraiment akoteka akosimba mbongo bandeko balandi na vie esengeli na biso baye toza bilenge toyeba bayo baza liboso na biso tomilobaka kaka biso toza bana 1900 oui mais tant toza biso bana 1900 mutabotama na 1920 azande monte mutabotama na 1999 na 1980 mutabotama na 1950 azande monte mutabotama na 1970 différence ya âge wana nde ko sala que esengeli respect ezala entre mwana muke na mukolo. Nalandaki dernièrement émission moko ba mongo balobi na ba mongo ba pesaka lo sako na moto azali kolo na yo na moto aza mukolo na yo na moto aza mokonzi de te pesi lo sako na ba mongo bande ko balandi bilenge ya lelo moi respect vraiment envers ba mikolo ezate ndeko Jean wana azalaki na ye notre jeune garçon atekaka na ye donc on a dit atekaka en tout cas atekaka ne bakaye cartonné ndeka bana basombaka ya classe ndeko Jean ezalaki na mokolo moko mama moko ayina mesa na ye mama mokolo aye kosomba bakaye cartonné bino boyebi kaka batutanga bazokola makambo peza la kebele mama wana aponi bakaye cartonné na ye aponi bapesi ye prix tango ndeko Jean apesi ye prix mama wana ayebaki na saki ne kaza na mbongo tango afongoli sac pa bimisa mbongo a se rendre compte que mbongo azalaki nango ezalaki mokie ekokoka lisusu te na nombre biloko oyo ye akanisaki epa ndeko Jean ayebisi ndeko Jean réduire ba kaye par rapport ya mbongo parce que na ozanga mbongo ya transport ndeko Jean a réagir mabe boni boyeko bino mama boy bosaka bandoki muto ateka biloko ne okangisa bano temene mesana nga oume bino bibika biso bateki nde tozalaka tona ba langage ngana ba les clients roi mais na ebite zana bateki mususu so temina mesana po somba oyoki na somo na bomo nde ba kosa vile balobaka ya kosomba eloko
bandeko balandi moi to pesi mbote na papa Samasa Mexico Zolanda ndeko Musau na France mbote na bino bandeko balandi Jean bandiko déplacer ba maman papa non pe na zubilo côté yona lo bien le quoi bien que na futi mbongo te na zupe bilo ezana noa bien que na kangi saki réduire hein donc là ce qui 3 cahiers et permettre nga na futa mbongo transport ndeko Jean lingité na boyi na ozaka mbongo ezali temese ni maboka mamana ndeko Jean aboteli mbongo maman na bité mwana ngai mon fils elo nino sala bien yo zoki longo kenda zuba kai abokeli maman na kenda liko mona wote maman na bité oko sala bongo tozo solo batu pe bazala yibika biso na ba wenze na bazandu mais Jean le ono zo sala wana je lo ono zo sala wana ay tali binote o mesa na bino bokipe mama mesa na bino maman na yesi mwana ngai tala sac na maman na fongoli sac naza lisusu atana infronté limbisa ngai zongi salanga mbongo ne fiske a transféré me mangai c'est sika na kokende maman témoin insistaki ndeko Jean soki pe na nini ya ki jeunesse na ye mebika arrogance wana ya kibolenge a gifle maman abato ndeko balandi na ebite soki loko ndeko ko salema mamana alobi mwana ujiflenga mbongo yanga marchandise ya yo mais yo giflenga promesate atikali ko bwaka bakaye wana mama wana simi nzelai ake akende na yo bandoki bino ba ko lokoka biloka bato ngo freiner musana na ngai Jean multiplier maloba bato bane ko teka nzinga ya Jean ba regretter mama na lobelo roté la pauvre asimi nzela ake avant d'aka wapi point d'interrogation bon a transformer wana ezali ngo besoin combien point d'interrogation mama wana ake Jean tikel na commerce na ye ba client ba ye ba sombi yena mutune na ebite na air wana a raisonnaki le quoi atiki ngo bon akoyana eka ko zongela kayana ka ko zongo ya kebuka mbongo ayana ka ko zwango mama wana ake premier jour deuxième jour une semaine mama na pa ya raté yepe Jean le kosa ko teka asi biloko na seni ateki le quoi za commerçant ateki na ebite azela mama na ya ko zwa soki ni mama na pa ya raté Jean ateki un certain temps Jean comme ko remarquer ce qui ateki ne aso mona pena kaso teka pa teka ka penza maintenant on compte mbongo ndenga so cancela tekeli mbongo za pena bongo te so nous a par exemple bénéfice tant so teki ba kaine il y a 100 000 mais on s'est retrouvé na 20 000 na 30 000 mais stock wana sombaki et sili mais bénéfice za subongo et ça peni kaka bongo t'es Jean comme il comme arobete la peine ni solo ay bisi chérie na ça sona teki tala ndenge zala na ko so chama kelemba te na ko zongisa boete bénéfice zo mwana so papa ezali tam so za ka habité en tout cas mona so comprendre te bande ko balance baba ka efuta makaka oto sala kana sama bele na mokila mosulu efuta makana mokila mosulu Jean comme ko vivre te bite obenga miracle te obenga nini ateka boye so simbate azongisa boye so simbate mokolo mo asisi ko teka alobi akelutala chérie Jean zima kolo na kwatulu a commis le croisement de chemin oye me marqué na venir à moi si na amoni batu moko babimi bala moko amoni moi si na mobile Jean tunité akeka na nzota moi si wana kuba abandi makofi garçon bazalaki na fille wana atikali stupéfait azo ebata sala nini amoni ka mutu mo so beta moi si na ye poni bazalaki wana be azaki moi sa garçon wana mutu mo so beta moi si fille azolela nasali nini nazongisi nini nayebi yo te bona kama mona konya mandumba nasalaka ba dépense pona yo nazongisa ba pona yo olinko yo kate bona oli nazosala garçon na pa kangi maboko
azotala Jean ndenge azobeta mwana mwasi wana bandeko balandi tokebela bomo Jean abeti fille ya leli akomi kosenye mbala moko Jean tala moto azobeta elongi mosusu on azomona afrote miso soki ata mai ezalaki mbele Jean sokolaki miso eza mwasi na ye te Jean lobi nazo rêve yo nani mobala na pusana bi yo nde tokotuna yo ye nani fille alobi papa nayebi ye te Jean lobi nga namonaki nde mwasi na ngai bandeko balandi Jean lobi oyo amonaki ezalaki kopine na ye fille alobi nayebi ye te kopine na yo oyo mona eza copine abina moni onga na moni nde bobimi na croisement ongani nazokota bepona ke po ba copine na bazaka quelque part mokili pe ka ndenge ezalaka côté Jean bande ko betela mwana mwasi ana lisolo tambolaki ye pe copine azalaki pe na ndako ba to moni mutu mo ya kapana yo azobeta mwasi kuna le temps fiona ya di succès comme Jean na mobali wana ayebaki pete mobali na zaki mapinga bakwati Jean kuba ekomesko ko to Jean babeti Jean fille na tango ye akuti babeti Jean babani ko tuna explication bite Jean lobi ngai akokolo batabi ngai na mona kikezaki yo tekyo na mobali na beti bandeko balaniza ka le début du commencement Jean abetami bakena Jean hôpital Jean eu traitement bien que comme il m'a la police mais mais aussi c'est donc Jean ce qu'on va expliquer te ezanini phénomène là c'est un phénomène Jean n'aime pas explication Jean eu traitement Jean zongeli zan ndiko balance Jean zongeli zan Jean comment le malade lobi kuna malade commerce lingi na mosuko simba ete lobi kuna malade bino bayiboteka kana zando didi monadio tokebela katango tozoteka tozalaka malamu na ba client lobi kuna malade soka sali de mon hôpital azongeli moko teka un mois azongeli moko Jean zoyeba soute asala nini na vie bakende na l'église malade Jean bela en hôpital yeba na te bakende na l'église bakende bo Jean beli azongeli zandu abeli azongeli zandu fond lokole kitaki baninga bikande ezalaka na zandu bacentre daka balukeli moi Jean na ezaka batabakele ba yo pe to pesi to lesoli kelemba forcer donc ne to leso boyo ne forcer ko to kuna obwaka likemba po to récupérer mbongo Jean zongeli ko teka moi ambiance na zandu bien que bane pena sou ko marché te Jean zakaka wana azobundana neka ezalaka na za moteki mwanzala tongo Jean mama café la ke café te aeli café alipa bacha mwa manteka Jean ameli café temana koteka nezaki a déposer kopa café tongo ebele café komaki pe mwa pio ta mekiango be café esimbita bibo na sopango poto mama na ka ko récupérer kopo a récupérer kopo soki makambo zo lando na vie ekolanda otie ko kangayo bande ko balandi Jean amon donc ndenge soki nga sopanine koloba te que Jean talaki te atali tout autour na ye na nzela mutu azoleka te Jean zu kopa café asopi mama na ngai esopaki Jean kopa café tango Jean tomboli siko nde elongi atali siko bato batelemeli ye yo nasali nini ozosopa te ozomona te jabi nga nasopi na mabele nga nasopi ozosopi tani obebisi mutu jabi nabebisa mutu eti mutu ebika munoko makasi Jean mpele kwazalika azalaki na langage facile munoko makasi mwana mokeme munoko makasi munoko mabe mandiko balandi Jean sopeli mutu café mutu monani colonel na tenue civile Jean zangi maloba botaka mapinga mboka na sopeli colonel siko café
Jabina monaki mutu te nzela ezalaki pamba. Omonaki te osala ngo na nko. Jean ali kuba ya zambi. Ya moi makasi. Kuba wana mimi susu Jean hôpital bandeko balandi. Et pas ikani bandeko basangiselaki Jean mbongo. Ateka. Azongisa. Jean zongi hôpital. Aliaki kuba ya sérieux. Je peux le colonel café. Talaka ba déjà café za kana suka. Colonel la tenue civile. Et biso bando kendo abi. Ce colonel azonga ndake changer bilamba. Abeta mananzana. Ndiko balandi. Jean zongi hôpital. Batambu si Jean, ceux qui boyebi na Congo za na église 500, Jean côté que église wana nyonso. Jean tamboli ni église. Pour médecin lobby, ne ba beti bon ba beti ki na bango c'est vrai. Azu traitement ko beti, mais malade des aussi la té. Passer les examens nyonso. No ba check up. Contrôle nyonso ya nzoto. Jean za ne lote. Abandi côté de l'église. Oyebi pa pasteur Kingandie bake. Oyebi ye kutu so acheka loboko bake. Oyebi ye kuna so azongisika abo. Batamboli, basambeleli Jean. Jean zo bonga te bandiko balandi. Bilenge. Na ebité pour pesa mutu respect. Pour déjà bato bazana basuki ya pembe to benga bango bandoki. Pour pesa mutu respect, oza mal éduqué ya depuis kala, oza noka bongo. To ebite ki wana za mukolo, wana za papa. Tozo monongo lelo. Omatina bus. Mwana mobala lati taille basse. Baipse maïsa pantola boni boyeko. Biso koma papa sous-souté père. Ba père wana, ti ba vieux wana. Respect sila. Mikolo na bana miki respect za sous-souté. Bano bazo kola lelo na génération de lobi ko respecter mikolo te. Jean azo vivre phénomène moko oye moi zo comprendre te. O l'église pe si Jean réponse te. Jean zaka ka malade, nzoto mwa ete, basimba boyango te, bazongisa boyango te. Babengisi famille. Bakosala nini? Tango mosusu mwa bandoki bakoti na nzoto Jean ndeka ba famille ba yinde. Toluka solution. Pour tout mwana ko za la boité mwana o souffrance bandi kala. Toluka ezani. Pour chaque fois belaka akena ko pita eloko ezate. Chaque fois bien que ba bete ki ye mais eloko ezate. Famille bandi otambo. O kingandi kuna zongi saraboy bake. 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 Jatamboli na Congo central na Bandundu. Habité tamsuna est des gens qui ndagité. Nanzela Congo central bamboka nyosa Congo central. Jatamboli. Bake mikuluka. Ezani ni nzoto agent. Ndeko balandi tanto zo pesa bino masolo oyo bolandaka po biso bateki beto tshaka ba mesa na balabala beto teka na ba magasin yeto zo mona tamsu lelo koti na magasin chinois opesi mbongo azu marchandise a pio na maboko te aboki lelo habité soki yango ndele client roi ba manière wana bino bateki boza tena respect bato ba ozo mutoza ko tsolo mbongo oyebite ndeni yako yamba client ozo répondre bato nsola maponi poteka ka bien ata client na sombite client musa ya ko somba oza mwana muke ozo tekela mikolo façon na yo okuza lolenge ni bake na Jean batamboli na Jean ba communisika moko batali Jean baibisi famille ya Jean bandoki nende boza boy atandoki mwa otata mwasi onoko okoko onani Jean baibisi vine ye moko abebisi vine ye moko na ndenge nini to uti na l'église pasteur Kingani batangi komba pasteur moko ayebana ba renommé asali lo sambo a prier mais Jean azobikate ndiko balandi mama na lobi na bangwa Jean baibisi vine ye moko abibisi vini ndeti na ndenge nini Abidjan ye moko Abidjan na yebini sande na kota ndako nganga te na simba kisi te na teka kana nga kaka ndenge na teka kana nga ka biloko na ngai pe simba
mais ça fait un temps zo simbate na koma ko bela bela na beta na mwana mwasi abatu ponga na mona kana misu na ngake mwasi na ngai na beti fi wana mais par après ton na beti ye na ko mona kisa ki yete mwasi na ngai na beta bi likolo loko wana na ebite mutu na ngai bouger na koma na baner na moi ba makambu te mais soki mutu na ngai bouger na hôpital fa mona ngake mutu na ngai zo sala suma la mutu na sopa café croyant que na sopi na balabala mais na ebite bata ba bimela wapi colonel wala na sopela café mais nga na sopela mutu na mona ke vide za na balabala yo moko babandi ko relater les gens yo na vie na yo kanisa ça fait ba mois ou giflaka maman moko et puis quand ezala ka chantikali ngai oui yoko ou giflaka maman moko asombaka biloko epa na yo boyoka na rate betaka ye mbata mama nazongisaka biloko otikala na mbongo na ye na biloko neti lelo bandeko balandi Jean ningisi mutu Jean Leli bandeko balandi mama wana aza wapi lelo mama nalobaka eloko te ko regrete ya mama wana mama nalobaka mwana betinga mama mbata ko regrete ya mama wana bandeko balandi yango ne mimi Jean lelo biloko Jean azobela eza na malade d'hôpital te biloko Jean azobela eza na famille te banoko te batata mwasi te bakoko te po biso kanzaka mutana na suka pembe na mboka wana mutana na suka pembe ndaza ndoki Jean zo subir conséquences yeloko asalaka abetaka mama batumbata toyebi masolo ezaka na mboka moko boye babeta balobaka to bongo bakoko nyonso babibange nyonso po mibange nyonso bazaki bandoki mais zaki na mwana moko abombaka koko na bango koko wana atika limboka mobimba mikolo bazate bango na bango bilenge e bandi lelo te biso bilenge bakoko bandoki ba parents bandoki to tika la mboka biso moko mais mwana na bombi koko na bango mukolo basi bakendaka zamba bilanga mwana mukalinga makanguma bazanga ka solution nguma linga mi mwana tokosala ndenge ni poto récupérer mwana na kati ya nguma wana bandeko balandi mwana abombaka koko na ye azalaka na choix te azongaka mbango na ndako expliquer koko tala eloko boye kuna beba mama kingandi alinga minguma koko ana mboka mobimegangi aya libérer mwana na nguma koko atikala mokonzi ya mboka yo poza mwana mayele elenge ya mayele tango balobi to boma baboti bakoko po bango bazaka bandoki yo poko boma ya yo Jean lelo azo subir sort ya mama inconnu oyo ya giflaka oyebi mutu te ayeko sumba biloko epa na yo gifle yo nayebi te na moteki na mosombi kande kozala pena mingi epa na nde totekaka biloko nayebi ke bato ebele bayebi lisolo ta mosu bato mosu mpe bayebi yango te fumuki mbangu ntongo abandi mosala na ye esimbi te fumuki mbangu na Kinshasa fazonga mboka asombi mwa nzombo na ye na mwa mapa na ye fumuki mbangu azozonga na ye nzela Congo Central akutani na bakantoni na Kasangulu mbuta mfumfu abotola fumuki mbangu nzombo wana saki na ye fumuki mbangu atikala na saki ya pamba na solo nzombo na bapusière mapa alobaka te sukeleke na motema asali mbule bele na Kinshasa amemela tabana na ye mama muyi na bana ne misato bakende kolia bande ko balandi soki lelo bata Congo Central na yebi ke boyebi lisolo oyo mabela Kasangulu e bandaka suko bota te mabela Kasangulu koma mabele moke kauka suite eloko tanfu fasala na fumuki mbangu a regrette bana ba yako yamba tata asali ba moye be na Kinshasa
sac ya pamba nzombo te lipa te regret wana ebebisaki ete na babela kasango bon mama na tokolo baza nani bandeko balandi po tata mfufu akomaka na vi na ye ameli mai gwa nzombo ali apondu gwa nzombo ata ale yango moko nzombo ebakisami gwa nzombo ali soso nzombo mpakasa eloko nyonso tata mfufu bande kosala na vi eloko otya na monoko ata ameli mai ata ameli masanga ezalaki kana gwa nzombo tokebela tokebaka makambo tozosala oyebi te mutu wana pasi nini aza nango awuti wapi na biloko na ye po tata mfufu mpe azalaka elenge ntango wana ntango asalaki eloko wana tata bata mokolo abotolaka biloko Jean agifaki mama bata mokolo tokobenga mama wana na bandeko balandi esika bapasteur bakoki te kozwi l'agence solution na acte Jean posaki mais esika moko bayebisi Jean eza mama o giflaki kozala no lelo ne ekomi mabe boye eza mama wana Jean lobi bandeko balandi nasala nini nga naza moteki mama naza moleki nzela nakolukele wapi nakomonele wapi bandeko balandi totika kosala mabe na vie biso bilenge tozwa vraiment conscience ya makambo tozosala yebo aza liboso na aza nani entre pe biso na biso respect mutuel wana ezozanga biso Afrique ya lelo surtout biso na Congo démocratique ya Congo bana bakomaka ba impoli ba cerveau na bango koma bouger mitu na bango zo fonctionner lisusu te konyonga ya mama wana regret ya mama wana ezangisi Jean lelo kimia na bomoi soki Jean azalaki poli na mama wana vie ya Jean ndeko zala bongo te lelo toke na rentrée scolaire Jean koteka ndenge nini akosala nini ndeko balandi mama otoyebi adresse na ete toyebi taza nani tokolukela ye wapi Jean leli Jean regretté alobi nayebi te etikali pasteur nini ongana kokende epai na ye mpona sina tamboli osimba tv otya mai oreceve solution ezwami te sikoyo mama yo lobi na nga eza mama oyo agifaki nazonga na zando mpo mama wana akoyela ngai nasenga bolimbisi to ndenge nayepa na yo lokola yo moniki eza mama wana oke retrouve adresse ya mama wana nayebi te mpo tokende koluka mama wana bino bato bolobaka bokoko eza bunduki pasteur moko apeki Jean réponse wana te keza mama agiflaki nde motu mawana mama bato alobi eloko te nazoba bandeko balandi mama na pa atie na yakangi na ye Jean na kisi te aloki na ye Jean te regret wana o Jean giflelaki mama mokolo yango nezosala Jean boye Jean lobi nasala nini bandeko balandi soki boyebi esika na kokokende bobenga ngai boyebisa ngai nazwa solution nazwa kimia na bomoi nazangi kimia nazangi nayebi te naloba nini Jean zolela bandeko balandi yo elenge mobali ye elenge mwasi omoni kaka ke ngai nde ngai tozoyebela bino bateki botekaka na zandu totambusa vi malamu totika komimona loko ozoteka ozomimona ke yo nde kaka nde po commerce na soki bato baye kosomba te okoteka te topesi mbote na couple ya luboko lepai bozali kuna na Colmar na France elongo na Zuzu Zebre mbote na bino bandeko balandi lisolo tobeti ya Jean eteya bateki nana alobaki moteki ndunda moteki mapa moteki nyonso babelelaka oyaka koteka obelelaka biloko baclient mpe bazobelela o yeba kozala na mwa politesse wana ntango ozosala commerce na yo
bobenga biso na plus 243 97 90 13 275 boyebisa biso toloba na Jean nini akende wapi yo peta mso yebi muntu na omoko boye aza makasi akosunga Jean komela biso na plus 243 97 90 13 275 topesa Jean solution na passion aza nango. Toza na rubrique na biso lundi 7 septembre et kozala bon anniversaire à Mama Solo à vie et aux rubrique dédicace komela biso pesa kombo tika kombo na page na biso Masolo à vie Facebook na biso na bandi réalisateur a comment on émission komela biso sur WhatsApp kombo na yo dédicace na yo po mukwane ezala kaka mbote na yo mbote na yo mbote na yo mbote na yo to fêter elongo na Mama Masolo à vie tokutani bongo mbala ya sima na numéro mususu. Ciao.